Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba na ndenge osili koloba na makambo oyo etali ba hypocrite bato oyo bazali kolakisa ete bango nde bazali ba donneur de leçons alors que bango moko bazali kosala ba makambo oyo ezali bozoba liboso ya mokili oyo mokili ezali komona bango mais lelo balingi balakisa na mokili ete bango nde bazali ba donneur de leçons. Ndeko bino tango bofingaka bino tango bolobaka boyebaka teke bato mosusu mpe bazali na monoko bakoki koriposte mpo na epai na bino bino bokanisaka lokola babengi bino bakombatant donc bozali na droit ya kosala bamakambo nyonso tout sans que riposte ezala donc mpo na bino bokanisaka ete kofinga ezali kaka droit na bino bakombatant koloba n'importe quoi mpo na mutu kodestabilize bato me boyebaka teke bino pe na tour na bino bakoki kosala bino pe ndenge bino bomesana kosala bato lelo na poto awa bato mingi baza kovivre lisusu calmement te to librement te moto nyonso tu bakomi kosurveille vie na ye na banani na bacombattant alors que soki totali malamu jamais bacombattant mutu basombelaka bato wana biye mpo bayawa na poto ndeko olukaka osalaka makambo ndenge na yo mpo ete oya na poto awa famille na yo ntango mosusu mutu babetaka mutu mpo balukela yo mbongo mais koma yo ekomi yo na poto awa okomi komitika epai ya bato mosusu mpo bato mosusu badirigeaka yo est ce que ozomona yango eza normal lelo eza na bato ebele oyo ete bamikomisa bacombattant lelo bamibendi na bango ekomeli bango ngambu problème bakomi kolinga meme komenace bango bakomi kolinga meme koboma bango boyebisa biso ekomama wapi na paragraphe nini oyo ke soki ozalaki combattant omoni ete marche ya bato wana eza kitoko te olongwe na yo ekomama wapi ifo bato wana babanda kolandela yo mpe kolinga komenace yo voire même bakabeli yo kombo kolabo mais toye komona ete nzoka nde bato mingi oyo babengaka bakolabo bazali kutu bato bazali kotambola kitoko ke bango bazali kobenga bacombattant ntango bango bazali koloba bamakambo ya bapaster oyo bapaster kolia bato bambongo banini mais toye komona mpe bango kaka baza kobina kaka lokolo moko mpo bango mpe baza na systeme na bango ndenge baza kolia badiaspora congolaise mbongo baza kolia badiaspora congolaise mbongo kaka na nzela ya makambo ya baradio na bango bainformation ya lokuta tosala cotisation mpo na boyeboyeboye bambongo ezokota na bakese baza kolia bino mbongo 5 ebomiyeba bamobutiste oyo bazalaki na ntango mobutu balingaki kosala mosala te bafeneya baya na poto lelo bakomi kolia bino bambongo ndeko mpo ozwa mbongo mpenza opesa bato lokola neti radio buka lokuta ozwa mbongo na otya opesa kuna mais il faut zala kaka zoba idiot mpo ngai bato oyo bazwaka bambongo na bango bapesaka na radio wana mpo ndenge bayebisaka bango toza kosala lit il faut ezo kosenga bambongo makambo ebelebele ngai namonaka ete bato wana nde baza baidiot parce que kozwa kaka mbongo ya yo oyo oza komonela pasi ya na poto oza kobimisela motoki oza kobima ntongo nyonso oza kokende kopesa yango mpa bato balingi kosala mosala te bavandi wana kaka mpona kokosaka bato bamasolo ya lokuta lelo bango bazali koakize kaka oyo bapaster mosusu balingi kosala te bobo me bango na bapaster wana baza kaka ndenge moko baza kaka ndenge moko parce que bango mpe basalaka te baza kaka na banda ntongo ti pokwa koya kaka na baradio na bango babuka lokuta kokosa boye surtout monsieur ilopoka na libita bango bagrand mater soki mpe libita soki mpe ilopoka mwasi na ye awutaki kobota baza kobokola mwana kaka na mbongo ya badiaspora baza koescroke alors boyebisa biso ndeko soki totuni bino na poto awa boloba nkombo ya kompani nini ilopoka na libita basalaka apart koya na radio mpona kokosa bato bamasolo ya lokuta na bacotisation oyo vie na bango le terminateur ngwanda amesana kosala bajeune na nzela na bango mpona koyebisa bango boboloba bosenga boye bambongo ezali kotala bandeko boyebi tokoyebisa bino boye
bato lelo bino bozali kopesa bango confiance bango ko bazali wana bazalaka na mawa mutu te bazali soni bazali na mawa ya bato balingaki baloba ete bato mpe toza kolia bango bambongo bo baza mpe bakongole kaka bato ya pasi mingi baza kozwa bambongo ya social tala kaka vi na bango ndenge ekomi tala boye mais bango bazoprefere kutu bakosaka bino baliaka bino bambongo eza kaka ndenge moko mpe kaka na bekanga oyo baza koya oyo bakombata baza koyelaka bato bakarte moko carte soki osombi yango ekoyede na makambo ebele alors ke bakarte moko sans impact bandeko tozalaka quand même mayele mpona nini toza komitika na buzoba boye biso bakongole bandeko ezali na ndeko moko awuti koloba ah non bino boza koloba mpona paster oyo e paster wana asali nini boza kokritike paster wana mais oui soki tolobi mpona paster wana aza na ye mpe kaka likro yokanisi paster wana nde aza na verité kati na ye oza komona kaka ke un liko mpe soki otali kaka forme na ozomona kaka ke mutu moko azalaki mutu moko ke na vie ya komelamela bato bambongo tala forme mpe elobaka forme elobaka yokanisi na influence na ndenge ayaki na mwa ordinateur na tie liboso nazolobaloba bomoni ye nde mutu costume na cravate ekosa bino te c'est un escroc tout à fait tozoyebisa bino makambo ya solo parce que bino nde bobangaka kolakisa moto mosapi mpo na koloba mais biso tozali koloba c'est un pasteur escroc aza pasteur te aza nde escroc ndeko mpo nalakisa oke aza escroc nakolakisa wana no escroquerie ya maloba na ye moko aye liboso ya télévision liboso ya caméra aza koloba ete bapaster mosusu bayelaka bato kaka bamateya ya kala tochange nanu méthode il faut pas toyaka na baverset biblique ya kala wana esi eleka il faut toyaka na baverset biblique moko oyo ke ya mondo ndenge eza kotambola ya mokili ndenge eza kotambola totika nanu baverset biblique ya makambo ya kala wana nani moto aza koloba paster wana oyo biso toza kobenga eke paster Choko ou bien paster Bidorma alobi ndenge wana alobi ke non il faut toyaka na bamateya moko ya sika po ete omoni bamateya oyo baverset biblique oyo ya kala wana makambo wana esi eleka il faut koya na baverset biblique moko donc bamakambo moko na ndenge monde eza kotambolela après batuni ye balobi ah mais baverset biblique mpe ya kala mosusu yango mpe eyaka mpe mpona ko renforcer ah non bamakambo wana esi eleka baverset biblique wana te monde ezotambola na baverset biblique ya kala te bandeko ntango alobi ndenge wana biso kutu tokanisaki tolobi aseke aye na likambo ya sika après avoir koloba ndenge wana mais eloko ekamwisaki biso toye komona ke c'est un aventurier tout à fait ndeko soki moto osali déjà déclaration liboso ya caméra oboyi likambo mais bato baza komona kaka oza kaka kotourne tout autour ya likambo wana bakobenga wana oza comédien aventurier escroc paster alobi ke non verset biblique ya kala eza babidorma bamateya ya kala eza babidorma il faut koyela bato bamakambo ezali récente bandeko mais eloko ekamwisi biso ntango bandi osala badéclaration na ye abandi kaka kopesa baverset biblique wapi na ancien testament mpo ye moko alobaki ete ancien testament wana eza bamakambo ya kala il faut oublier makambo ya bansite il faut koyela bato bamakambo ya sika mais ntango aza kosala badéclaration na ye baréférence na ye kaka aza kozwango kaka na ancien testament alors boyebisa biso est ce que oyo aza moto kolanda to makambo aza koloba ye moko aza koyeba te na bandi bato mosusu bakoloba ete me papa Roger makambo nini oyo ye azali koloba papa Botamba naza kosenga na okuna na régie tiela biso nanu résumé oyo tielaki biso lobi ya maloba ya paster oyo mpe tiela biso mbala moko na confusion na ye ndenge nini aza kosala confusion aboyi baverset biblique ya kala po alobi ete ancien testament eza makambo ya kala ye abengaka yango bidorma donc il faut koyela bapeuple congolais makambo ya sika mais eloko ekamwisi biso ntango aboyi baverset biblique ya kala aboyi
Ancien Testament pour le bien makambo kala. Mais tout ça comme autant azako ça ba déclaration na ye, azako pesa par exemple, azako kende pe ko zwa ba verset biblique, azako kende ka ko zwa ba verset biblique na ba Mateya oyo ya Ancien Testament. Alors toloba na ye pasteur na bato bazako landa ye. Nani azako kosa nani? Ou bien ye moko pasteur azako mikosa. Ye azako kanisa ete azako loba makampo tel sabatu vérité, mais azako yeba teke ye moko azako mikosa. Papa Botamba, c'est la biso réalité et bon sima. Tozongela masolo na biso s'il vous plaît. Arrivé que ça va passer msusu, bazo me ma Bible nandenga kala, na benga ngo bidorma. C'est-à-dire bidorma. C'est-à-dire bah kola la bende. Fufu la la te. OK. Siko soki mutu aza pasteur, azo lesa bandimi na e bidorma, mano eleka bansenema ya kala. Azote yango lelo na situation réelle o tozala ngo ya mondialisation oyo ba grande puissance ezotia maboko na ba pays za riche siko pasteur azote ya siko enseignement ya kala ya mano elala siko yo ebisa ngamuta ko comprendre situation réelle ya monde za ndenge mais surtout nazap ma pasteur tema balobi le passé pe et ko perception moi idée na pour la future. Passé wana tozana makambute mutu réagissaka par rapport à wazoka la foi vient de ce qu'on entend bande ko ba bolingo bo witi ko yoka déclaration oyo pasteur asali abengi ba verset biblique Ancien Testament bidoma parce que ye alingi ke ba yela ba peuple congolais makambo ezali ya sika oyo ezali ko mema na ndenge ya monde ezali ko tambolela mikolo oyo alors total a sikoyo lokola pasteur abengi ba verset biblique Ancien Testament ezabi dorma total a sikoyo ba verset biblique nini oyo pasteur oyo amemeli biso ya sika pona kolakisa nzela yango ya monde moderne to ya vie actuelle ndenge ezali kotambola ndenge alobi total ananu soki ba verset biblique oyo eli biso ezali ba verset biblique moko oyo ye auti kokundula o biso to ebite ezali ya sika ou bien total ananu soki ba référence na ye ekobanda kozonga kaka na Ancien Testament po wana nde to yeba soka azali koloba ya solo ou bien azali ko tourner kaka rond et azali ko mikosa ye moko ba image s'il vous plaît papa Botamba dans la future. Passé wana tozana makambute mutu na passage na pesa ya 1 Samuel chapitre 8 tozomona ngo awa Samuel a commis vieux zala tanga passage où ezali yoka na nzamba abili to tanga na passage mona Deutéronome chapitre 17 na zotage oyo eza parmi ba livre o ba juif bazolo Deutéronome chapitre 17 verset 14 chapitre 17 hein verset 14 olikoyo akupanza ngondeni panake nzamba zoloba Torah est très important. Même Yesu a cité Torah. Torah ou est nzamba zo loba.